Il faut changer. Yo la rasoro ki mobali la likambu déjà na libanda ba yebi ke mobali na yo asentaki mobali na yo abimaki na mwasi moko boy mobali no atika mbongo te ozo bebi sa réputation mobali no pe valeur mobali no pe yo moko oza susu batu bando respecter ote po yo moko o bebi si réputation mobali na yo. Il faut avoir une maîtrise ya ko gérer ba problème andaku na yo. Yo likamanda kuna opuna nino obimisango libanda. Tali sango nzambe ko yebisa camarade te po camarade za na pire na obete la pire za na pire na ekenda ka bongo. Sikole mobali nazo leka na nzela bino mibale ba otsa bino misapi. Tala bango. O kutundumba sia wana mobali kala so pete. Monte sonya ni zapika ya yo moko. Mais soki nde mobali na senta ki soko silisa ki on bino mibale. Le Congo promo de Faté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Icotey. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LBG, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, a mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir
Congo Promo, TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour, coucou, bonne tarde, bon dia, bonne nuit, ça dépend Héros Bolandanga. C'est votre humble servante Nénou Bolingaramini, Naomi Midon, Kalunga. Et comme on dit à Pasteur Moïse Mbi, la réserve de l'Éternel. Bonjour famille Nanga. Bonjour le PDG Raf Ngindou Congo Promo. Bonjour nos boss. Et merci Nandenge Oebsingana Bandela Susu. Et ma solo en vraiment na cirque et touché et coach na kata mutema. Le boss Raf Ngindou bonjour na yo. Bonjour na ba fanatique. Bonjour na bato ba bengaki ba bengaki ba pesi ba fleur na bango ba pesi ba merci na bango en tout cas ngape na lingi bino mingi lokola bino ndenge bolinganga. Merci pe na nzambo asalinga ngolu ya kozala liboso na bino et merci encore à Dieu plus ndenge tokutani lisusu eza grâce à Nzambe. Bonjour na Papa Midon Nestor, Junior Midon, Narlin Sikankou, Rosette Midon, Bijou Pongo. Et pourquoi pas na basutien nango basunganga na katangola na moni bongo Lidi Manso Seluka Makambo, Igeta Longanzala na moni bongo Ana Tantine Muswahili na kati ya Luanda na Micho Tolo Bazana Lubumbashi akebeta moi tour na famille et je salue bongo Petit na Yele qui na ye Sylvie Muswahili na Pesio Mbote et place aux alliés et je salue Masa nanga Lictis Fernanda donc ya yo ya mwana na pesi mbote place aux dit Serge Tata Kibokolo bote tikala moko na ngoleza ka ya yo ya Sele Manzombi na pesi mbote dona Monica mama social mbote no ya mwana alerte sifumunti hymne national mbote no vraiment yango wana donc yango wana vraiment na pesi bino nyonso mbote na lingi bino na kombo na Yesu tolingi to banda masolo na biso. J'espère que les lots tozolo belaka toujours moi si ya maeli tozaka na mababasi vous en avez la moi sucré par rapport qui tanga mon tema tozaka na mama ya moi si toujours moi si libaku oyo nzamba salinga ngolu apesinga grâce ya royeba nazana posa tenga moka na yebango tonga moka na salelango to aider à venir na ngalobi mais nazana posa aider pe à venir ba venir ya batu mususu donc nazana mona mokie oui non na balite mais nzamba salinga grâce ya rotielo mo ya mutu ya kati nanga o ezake lobi iko pambola nga makasi na libala na ngai na lingine lo baboye ba papa bolimbisa ngai et en tout cas vraiment bino pe lisusu et ça moi passi moni pona ko bala moi si kotala raté elongi kotala raté pembe kotala raté famille kotala raté français to anglais non mona naka libala o vanda na français te o vanda na anglais te o vanda na pembe te o vanda na monene te mokuseti oui ils ont pas mais plus kolukaka o eza kati ya mutu wana non ke koluka libanda ya mutu moni libanda ezalaka toujours bien mais kati ya mutu oyebiti bobala raté pona prestige pona eloko ezo beta eloko nyonso engenga keza woloti yo bala moi si pas le anglais yo li anglais o vivre anglais o vana na anglais landa o bali moi ça le anglais ma ebola mbati o bali moi ça le anglais mais caractère neza mabe o bali moi ça le français mais pourrir vina yo kolega ko moi ça le chiluba bolinga nzambe apesa rabino moi si non ki apesa rabino moi si azali banda to kotina si je na biso ba maman lelo na lingina lo baboye na ozonga mwa mokie sima na makambo na lobaki na émission uti koleka ke moi si ya mayele aza moto atongaka toujours ndako na ye moi si alamukaka nono te 10h 11h 12h 13h non moi si alamukaka liboso ya mobali. Pourquoi liboso ya mobali? Parce que mobali aza bébé ntango ozolamuka liboso ya mobali na yo eza posani
pour aussi la mobile na yo déjeuner à temps avant qu'il musala faut mobile no lia kananak na yo mingi kokendi sa mobile no musala nzala te pour akokuta na moto alambe tala eza pasi eza pasi yo lali na mbeto mobile la muki akeye mo akoti na cuisine sali petit déjeuner na ye est-ce que ça na sens mobile kalingi maki ça na sens babala opo anini ba mama po ni bozo teka ba place na mino pa ba kimisusu po ni bozo pese espace pa motu mususu akota mais place ana eza yo il faut zo mériter yango mais sala oyo mon so sali onga na oyebisa yo esunga yo mobali mo akomi mwasi alamuki na tongo akoti na douche sokola mila tisi bilamba repasser bilamba ket na cuisine na sali déjeuner na ya lié asimi nzaki musala oyebite mobala la tende nini oyebite mobala lia kitwali akite mama moi si sokola muki 6h1 to c'est pour akokuta na moto alambe tala eza pasi eza pasi yo lali na mbeto mobala la muki akeye mo akoti na cuisine na sali petit déjeuner na ye est-ce que ça na sens mobala kalingi maki ça na sens babala opo anini ba mama po ni bozo teka ba place na mino pa ba kimisusu po ni bozo pese espace pa motu mususu akota mais place ana eza yo il faut zo mériter yango mais sala oyo mon so sali onga na oyebisa yo esunga yo mobali mo akomi mwasi alamuki na tongo akoti na douche sokola mila tisi bilamba repasser bilamba ket na cuisine na sali déjeuner na ya lié asimi nzaki musala oyebite mobala la tende nini oyebite mobala lia kitwali akite mama moi si sokola muki 6h1 to 5h au sali mobile na yo table déjà déjeuner na ezali au téléma na douche so boza salle de bain au téléma na douche au propriétaire da bilamba na ye na butu au repasser da bilamba na butu makambo nyonso ya yo aussi na butu là aussi ici au côté sorry au bongisi déjà salon très bien bapa ya misu ba yara na ndako ba 5h ba 6h surtout ndako ba sali na nzambe faut bongisa mara 6h déjà ndako déjà propre ndako ba sali na nzambe bapa ya misu ba yaka 5h 6h na ndako sikoyo mama tango yozo la mkabongo sali musala nyoso ndako bongiso la musi mbeno koti na dusha sokolo memie na table à manger allié au pesier ça qui na yo souhaiter ba bonne journée simi de la kei oyo continuer moi si ya solo musala moi si ya liboso bandaka na chambre ya lalaka tango ozola moka pardon ozui dra na yo obongisi yango chambre na yo obongisi yango très bien obimi na salon obongisi salon na yo très bien okoti na cuisine obongisi cuisine na yo très bien obimi libanda obongisi libanda très bien soki bana bazali obongisi bana déjà plus tard à 7h faut biloko nyonso ezala déjà propre 7h donc solo moki 5h déjà plus de tokolo baba 6h déjà ba 7h ndako déjà propre osali nyonso wana obongami faut zala na bitidi ko sokola ensemble na mobile na tant mobile na zo sokola yo pe koto sokoli ensemble moi ça sokola à 5h pour na jamais ko sokola basani 5h sokola te jamais ko simba biloko ndako 5h sokola il faut sokola vo banda ko simba biloko ndako na nyonso omi sokoli na yo moko après bandi ko sa misala ndako na yo bino yonga ndako oyo ezalaka trop bana misala ba domestique na lingango ti mi parler déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona yango troisième mpe koli ka ndenge olobaki troisième koli déjà nga nde libanga te mpona yawa te nayesi zibe service nazwaka ta 37 koli awa na zibe service na mbala moko 37 nga kuna bangaki na yebisi mwana tiaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na brazzaville mwana lobaki nanga mpe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville seke tobenga bango monde entier ukokaniseri ukola mundele namoni yango aza mundele te azalaki yo mutu uza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na koli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton
mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuya na Kinshasa kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Mona naka libala ovanda na français te, ovanda na anglais te, ovanda na pembe te, ovanda na monene te mokuse te. Oui. Ezana bakala. Mais plus kolukaka o eza kati ya mutu wana non ke koluka libanda ya mutu. Moni libanda ezalaka toujours bien, mais kati ya mutu oyebite. Bobala raté pona prestige, pona eloko ezo beta. Oloko nyo swengenga keza woloti. Yo bala moi si pas le anglais. Yo li anglais, o vivre anglais, o vendre en anglais landa. O bali moi ça le anglais ma ebo lambati. O bali moi ça le anglais mais karaté neza mabe. O bali moi ça le français ma pourrir vina yo. Kolega ko moi ça le chiluba. Bolinga nzambe apesa rabino mwasi non ki apesa rabino mwasi wazali banda. To kotina si je n'abisso ba maman lelo na lingina lo baboye na ozonga mwa mokie sima na marambo na lobaki na émission uti koleka ke mwasi ya mayele aza moto atongaka toujours ndako na ye mwasi alamukaka nono te 10h 11h 12h 13h non mwasi alamukaka liboso ya mobali. Pourquoi liboso ya mobali? Parce que mobali aza bébé. Tant aux hommes calibosa mobile na yo eza posani pour osai la mobile na yo déjeuner attend avant que musala faut mobile no lia kananda na yo mingi okendi sa mobile no musala nzala te pour akokutana na moto alambe tala eza pasi yo lali na mbeto mobile la muki akeye mo akoti na cuisine na sali petit déjeuner na ye est-ce que ça na sens mobile kalingi maki eza na sens babala opo anini ba maman pour ni bozo teka ba place na pas ba kimisusu pour ni bozo pese espace pas mutu mususu akota mais place ana eza yo il faut zo mériter yango mais sala oyo moni so sali onga na oyebisa yo esunga yo mobali mo akomi mwasi alamuki na tongo akoti na douche sokola milati si bilamba repasser bilamba kiat na cuisine na sali déjeuner na ya lié asimi nzaki musala oyebite mobala la tende nini oyebite mobala lia kitwali akite mama. Moi, si ce que la mouki 6h, to 5h. Au sali mobile na yo table déjà déjeuner na yezali, au téléma na douche, so boza celle de bête, au téléma na douche, au propriétaire de bilamba na ye na boutou. Au repasser de bilamba na boutou, marambunyo so yo aussi na boutou. L'air aussi ici au côté. Sorry. Au bongisi déjà salon très bien. Bapaya misu ba yara nanda ko ba 5h, ba 6h. Surtout ndaka ba sali na nzambe fo bongisa mara 6h déjà ndako déjà propre ndaka ba sali na nzambe. Bapaya misu ba yaka 5h 6h na ndako. Sikoyo. Mama tango yozo la mkabongo sali musala nyoso ndako bongiso la musi mbeno koti na dusha sokolo memi na table à manger allié. Au pesier ça qui na yo souhaiter ba bonne journée si mizela kei. Oyo continuer moi si ya solo musala moi si ya liboso bandana na chambo ya lalaka tango ozola moka pardon ozui dra na yo obongisi yango chambre na yo obongisi yango très bien obimi na salon obongisi salon na yo très bien okoti na cuisine obongisi cuisine na yo très bien obimi libanda obongisi libanda très bien. Ce qui bana bazali obongisi bana. Déjà plus tard à 7h, faut biloko nyonso ezala déjà propre.
7 heures. Donc, sur l'homme qui 5 heures déjà, donc, le baba 6 heures déjà, 7 heures, n'a déjà propre. Au salignon, soit au bongami. Faut aller à l'habitude de socola ensemble, na mobile, na autant mobile, na socola, yo peut koto socoli ensemble. Moi, ça socola à 5 heures. Pour n'a jamais au socola basani 5 heures socola. Jamais au simba blo wandaku 5 heures socola. Il faut socola va bana au simba blo wandaku na onions. Au mis socoli no yo moko. Après bandi ko sa misala ndaku na yo. Bino yo wandaku o ezala trop bana misala, hein, ba domestique na linga ngoti. Parce que mon salaire nous a nini. Domestique, on n'a pas recours au libala, so éviter. Au lingi, domestique trop. Oui, c'est bien. Ma monsieur Sengara domestique à Zalabo, mais pas tellement. Pas tellement. Mais nous, souffrons au salon. On fout mobile, nous faut domestique à la Mbelayo, à la Mbelaye. Fumba mobile, nous faut domestique. Le jour où mobile, nous goûta ka fumba domestique. Au moins, t'es gaïnaka yo. Pour domestique, il y a bolamba fumba. Il y a bolamba fumba te. Au moins, t'es qui libala, non pas boy. Maman, tu changer. Libala, muta kosa ote ke libala pour mobala linga faut simbele kisi. Non. Kisi eza soumission, respect, propriété, belé na nzoto, respect kaka, koyeba kaka koyamba mopaya, koyeba koyamba baseme, koyeba koyamba mobali no c'est ça. Kisi ya makasi yango wana epi kotia nzambe na première position ya vie to ya libala na bino. Il faut tia nzambe. Na boité basi ya mabala ndenge boloba ke moi si jamais bon to koza na ba camarade non faut ko pona ba camarade faut ko trier comment moi c'est libala koza na camarade à PD comment moi c'est libala koza na camarade lesbienne comment moi c'est libala koza na camarade ndumba mais faut pona camarade o eza que le problème à côté le mapa ko bundela pas défendre mariage na yo hein yo oza na camarade moko PD on peut se conseiller on peut conseiller malonga te camarade mo lesbienne on peut se ndumba olinga oboma libala ko yo kokota place ya zali. Mais bah maman, il faut que changer. Il faut que vous ayez la passion, vous ayez tonga banda kuna bango. Longola no zuwa. Longola no zuwa na mutu na yo. Longola no esprit wana ya zuwa wana. Na place ozwa zuwa otia. Zwa nzambe tia na place wana. Ata mobali no akei musala. Kokansela ye mabete. Yo komaka kokansela mobali no mabe ataza na biro atazo yamba. Ozo kansela ka mabe. Wana pasteur héros yo. Héros ba sœur et une église, héros azana hôtel. Quand nous kanisa wana yango zo salam. Mettons au vandi. Ozo kanisa ke mobile na héros azana bureau so comment ben j'espère qu'aza bien. Na place au kanisa mais bon de la nzambe. Bino bo bon de la rater pour na mibali na bino. Surtout ba maman pasteur. Maman pasteur yo ndongo za wana mutaliboso simbi ministère mobile za nzambe mibali za yo. Moi ça me sert mais faut tika ko lingara mbetu trop te. Il faut tika ka mbetu kitina sozo bonde la pona ministère mobile na yo. Bonde la pona ministère mobile na za moto. Mais ce qui a moi si à ma bonde li. Oh ya la kate mutu moi zo bonde la pona ministère na bango. Bien aimé, vous savez que vous la béni na libala na yo. Vous yeba que mobile no ko linga yo ba ko ba ki simeza ki cité bolingo. Na ba art et là ba art misu ba posa ka ba tu misu ba kanisa ngo kisi que moi si wana ta mobile na kisi non eza kisité eza azana soumission azana eloko mo eza kati na ye e benda ka mobile na ye yuko tundoza nako mobile akoma soka uti musala ye azwi kitate libanda po yo mutungise leki mais ça ni bali misusu a sala rapide pour yo rejoindre moi si ne pour moi si na pesa ke sentiment bala na bango nzala mais ane na nzala mais so moni moi sini nzala sili mais yo kutu so mo bala monio kabo e bakisi ba stress e bakisi ba nzala e bakisi ba passe non maman faut comme ali pamboli pour la mobali na yo faut comme ali pamboli pour la mobali na yo moi c'est libala il faut y ba langage na yo faut ezala ndenge ni devant mobali moi c'est libala mobali soka zolo ba ya loba te azela mobala si ça quelque soit mobala za na faute faut zela ya sili salo bia sili si yoro loba na sima moni so sali bongo mobali no omona ba timisu libanda te alors loba penate na trouver moi ça respect moi si faut à la moi si faut à la moi si et là telina yo faut à la relate mo mon so za na mobali no faut la tarapena pour pesa mobali no il m'a été mafuta. Vous avez un petit moi qui l'autre mon boutique les maman mi papa mi pende ça ba ma pasteur et le coco là ta kilote na to la tonte na balabala mais so na kata ndaku na yo bozana mobali na yo la takango
lataka kilote, lataka kola, lataka pantalon, lataka lambe lemba. Pour que ça mobile no posa bima libanda te. Yo lika kolata ba pantalon, jino likolata ba maputa, likolata bilomo ya ba manon, oza mandona, oza mbekisa kimbiku ditonde. Mama, moni soko sali bon, oko simba mobala mobali, motema mobali na yo. Mobali na kokolinga basi msu libanda te. Yo mona bambel msu batu msu benga garçon pena yo malinga libanda te oya mona na ndaku na azwa nzamba pesa kal moi si azana ba qualité ba quantité ya basi nyonso ya mokili. Ndenga na linga na zala. Ndenga muto ko trouver nga na vie o trouver bonheur. Nga muto trouver nga na vie, a trouver maman na bonheur. Là je on a lo bana bino vérité. Pour na ba qualité ba quantité oyo nyonso bato baluka nga nzamba tia kati na nga grâce ezangolelo ka liboso na kumisa nzambe po atia kati na ngeloko wana toko boya teke oza na zuwa zanu na zuwa mezuwa no na ba limite yo tia ka zuwa moko ezanga na position. Mama pasteur au lieu que okanisi la pasteur mabe bondela pona ministère mobali na yo bondela pona mobali nzamba sunga bino nzamba pambola mobali na yo nzamba épargner mobali na yo. Yo bonde la rati yo dando zano tia ba liki na kati église ba contrôler kaser ni na solo na pasteur mingi wana soko obenga bona ndako wadesa bomulinga na sala ba 28 omulinga na mobali na sala ba 28 no kata bino pota ma pasteur baloba bongo te na mabe loko vani sa mobali na yo na kimia na limemia nyonso obandi ko talisa ye papa tale loko saleza mabe ko sala boete soko sali boye ko memela biso boye lobi tala boye nzamba lingi boete papa o changer na linga kayo mingi mobali nanga elo ni na pesa kayo te et puis il faut comprendre nini mobali no linga nini mobali no linga te basi misu ba yeba te mobali azo linga bongo te me yozo salango faut comprendre nini mobali no linga te on a qui fiancé ba tia tant qui fiancé pour la nini poto se comprendre to yeba nini moninga linga nini moninga linga te. Tant on peut se yoki bon, au béni sur serre. Maman, est-ce que vous évitez aux salawana, à sa papa na yo? Comment on a bolumbo tata, au komila qui la mabe pamba. Ce qui est à bongo, botika, nzamba lingi bongo te. Mais yo lo ba, o yeb sa baser na douceur te. O me maman pena na ndako, so na ndako to ela ba on église. Bino na moni bo saka na bambeli. Bino na moni bo saka na ngana ko bomma moko, moni moko na ko chube mbeli ko kufa na ko koti se fuchete ko mbaye na ngana. Si quand on lobby bon, réputation mbali na yo, au bongi si to baby si, au moite ko baby si, mais so kinde na ona malembe, si arwana soka sala rango ya solo, au tika, pour éviter que ma pasteur avant di singa pe singa conseil fona tika, ah maman va taza gentil lobby na ngana malembe boy na tika. Dès que tu me suis balingati, ba même ma vie, ba même ma brutalité. So même la brutalité, so qui vont au sala, on peut même la brutalité, même na matalité bazoba. Il faut même na matalité batoba mayele, vandi si mwana bandi ko talisa e mwana. Wana za pasteur na yo. Comme on a bolumba tateza déjà ozo komila kila mabe. Il faut changer. Aoyoka yo. Yo la rasoro yo ki mobali na likambu déjà na libanda ba yebi ke mobali na yo asentaki, mobali na yo abimaki na mwasi moko boy, mobali no atika mbongo te, ozo bebi sa réputation, mobali no pe valeur, mobali no pe yo moko oza susu batu bando respecter o te po yo moko o bebi si réputation mobali na yo. Il faut avoir une maîtrise ya ko gérer ba problème andaku na yo. Yo likamanda kuna pona nino obimisango libanda. Talisango nzambe. Ko yebisa camarade te po camarade za na pire na obete la pire za na pire na ekenda ka bongo. Skole mo bana zo leka linanzela bino mibale ba otsa bino misapi. Tala bango. O kutundumba sia wana mobali kala so pete. Monte sonya neza pika ya yo moko. Mais soki nde mobali na senta ki soko silisa ki on bino mibale. To na kata ndako. Ata parrain na yo ayebi yango te elingi ko sala bien mais yo bimisi yango makamusu bo bisapi ba parrain te makamusu pe famille ko yeba te mais makamusu famille fo yeba makamusu ba parrain pe ba ko yeba te makamusu ba parrain ba ko yeba mais yo likambu nyoso zaka mutema moto loba na nzambe na lingi mwasi moko loba na nzambe nzamba pesa ye motema kimia nzamba tia kati na ye kimia na lingi mwasi moko loba na nzamba bakisele mayele place ezangaki na lingi mwasi moko loba na nzamba ko monter force. Il y a une femme capable, il y a aussi mandat qu'on a eu. Ozomon, il y a mobali mususu azana ana poso linga libanda te pona azomona mwasi na ya kangai partout.
yo oyebi ku toujours osali samba no ba jete yo ba jeno esuka kana ko finga ba jeno esuka kana ko swana to mobala yeba misusu e koma pa pesa mbane biza munoko komo ka soni ya Johnny bala bazawa ya Jean bala bazawa so ngai to ngana lingana na mbena bana na bazaki ba yena ba yo kota ndena bolingo na biso bongo na banga bana jamais pona pesa mbena nga bizi pona caresser mbena nga na banga bana oh non mbena nga uti musala na opesi biza munoko mbena nga uti musala na omimi na douche na sokole na longo les chaussures na télé allié na koti na chambre tondo sa ba je ya bolingo na biso ngala makama mbali na ngai suka kana chambre muta salon yeba te pi bozaka na bitite te ba kanda na bino ba kosona na bino bana na bino ba yeba ngo ebebisa éducation ya bana yo sona kina papa o mission tina salon bo sona kina chambre o mission tina salon solo libanda na bana na ba vizia ba yoki ya mabe eza mabe ba mama eza mabe ba mama faut bo changer nzamba sala bino grâce apesa bino mitema minene mitema voma ya ba mama ya basi oyo basimbaka mabala na bango nzamba il faut changer ayoka yo la rasoro yo ki mobali na likambu déjà na libanda ba yebi ke mobali na yo asentaki mobali na yo abimaki na mwasi moko boy mobali no atika mbongo te ozo bebisa réputation mobali no pe valeur mobali no pe yo moko oza susu batu bando respecter yo te po yo moko o bebisi réputation mobali na yo il faut avoir la maîtrise ya ko gérer ba problème andaku na yo yo likambo ndaku na opona nino obimisango libanda talisango nzambe ko yebisa camarade te po camarade za na pire na obete la pire za na pire na ekenda ka bongo skole mobali nazo leka na nzela bino mibale ba otsa bino misapi tala bango o kutundumba sia wana mobali kala so pete monte sonya neza pika ya yo moko mais soki nde mobali na senta ki soko silisa ki on bino mibale to na kata ndaku ata parrain na yo ayebi yango te elingi ko sala bien mais yo bimisi yango makamusu bo bisapi ba parrain te makamusu pe famille ko yeba te mais makamusu famille fo yeba makamusu ba parrain pe ba ko yeba te makamusu ba parrain ba ko yeba mais yo likambu nyoso zaka mutema moto loba na nzambe na lingi mwasi moko loba na nzambe nzamba pesa ye motema kimia nzamba tia kati na ye kimia na lingi mwasi moko loba na nzamba bakisele mayele place ezangaki na lingi mwasi moko loba na nzamba ko monter force ya kozala une femme capable ya kosimba ndaku na ye ozomona yomonaka mobali mosusu azana ana poso olinga libanda te pona azomona mwasi na yakanga ye partout yo oyebi ku toujours osalisa mbano ba jete yo ba jene esuka kana kofinga ba jene esuka kana koswana to mobala yeba misusu e koma pa pesa mbane biza munoko komo ka soni ya Johnny bala bazawa ya Jean bala bazawa so ngai to ngana lingana na mbena bana na bazaki ba yena ba yo kota ndena bolingo na biso bongo na banga bana jamais pona pesa mbena nga bizi pona caresser mbena nga na banga bana oh non mbena nga uti musala na opesi biza munoko mbena nga uti musala na omimi na douche na sokole na longo les chaussures na télé allié na koti na chambre tondo sa ba je ya bolingo na biso ngala makama mbali na ngai suka kana chambre muta salon yeba te pi bozaka na bitite te ba kanda na bino ba kosona na bino bana na bino ba yeba ngo ebebisa éducation ya bana yo sona kina papa o mission tina salon bo sona kina chambre o mission tina salon solo libanda na bana na ba vizia ba yoki ya mabe eza mabe ba mama eza mabe ba mama faut bo changer nzamba sala bino grâce apesa bino mitema minene mitema voma ya ba mama ya basi oyo basimbaka mabala na bango nzamba